Mundele anga peso vaccin. Ye moko na Italie ba okufa, na Espagne ba sili, na France ba kwa kisengi, na États-Unis ba okufa. Prends pas comme sérieux. Alors ce qu'on va peso vaccin, tout ça ba kisengi té. Vaccin ne pesa ba maladie. Qu'est-ce que signifie vaccin? Oh boy, vaccin, ça veut dire que pour le vaccin tout zongo té. Moi nanga soka botami, oko pesa vaccin té. Vaccin te fera connaissance à ton cerveau. Et ça microbe, oh ba bengi virus, ba bengi vaccin. Vaccin la maladie, microbe. Bako injecteur ba pesi microbe au cas maladie ezo ya na mboka tant que yekuti microbe ba pesi vaccin et l'équipe makasi ne combattre ngo to sala boye patati patata boye baki makamna lobby lelote lobby moki me pesi nga raison que sans moki mang l'homme noir se retrouver te to kanga ba église Jésus kutu awate Jésus mona muke to kanga ba église. So si c'est le christianisme, tu es dans l'islam. Pourquoi c'est que nous m'avons. Alors coronavirus, nous sommes au courant de nous. Pour nous commencer surtout, te supplier, te prier. Alors ceux qui te prier, c'est que tu as une punition. Dans ce pays là, et ça pour la marque à connaissance, marque à prophétie. Baby histoire te. Yango moni mutu mwindu, ceux qui n'ont pas senga liwa et beta mindele, et beta piba noir. Et ça dit faute n'a te plan nini. Ba kendaka pour okima poto pour la passe. Mais mindele ba okima poto, mokile koningana. Nzale okota mokile mobimba. Passe okota na poto, crise okota na poto, maye kobunga na monde. Mindele ba ko koluka kimia. Mindele tanke bazo songisa bikeko na biso te. Eza na bikoroni ba mindele bazana ngo wa biso. États-Unis à Congo, Europe à Congo. Si vous avez un mindé, vous avez un pour que signe que tout comme la terre, problème climatique, chaleur koya, moule kobunga, la glace est quoi en Australie, quelques pays australiens qui disparaître. Maintenant, tout ça en 2020, alors on peut ça signe. 2021, séparation entre Bissou et Mundele. Mindele baroki ma poto, batu baroki ma poto, ba vol les rosalate. États-Unis pekisi ba vol na niveau Amérique. Ba pekisa ba vol, tant mali les koza makasi, ba glace ko kanga ba aéroport. Mindele ba okota na crise, maye ko bunga na mokili, maye ko tika na Congo. Bon, on comprendre. Matthieu 24 lobby avant Christia et koza na passe ko le ka passe nyos tout. Bon, là ko tanga comité. Oui, na ngati. Dans contre le christianisme. En Norvège, on fait la fête de Satan. Pape Yemoko, Akimi Vatican, Akimi Italie, Akimi Argentine. Akimi Argentine, a foutu comme noir, à Olem le passeport. L'homme blanc, il est au courant, mais l'homme noir, il n'est pas au courant. Basina motema, mototo jalaki na ye, atiki biso. Isala na ye asakina se amokili oyo yango ezali nzela ya Mana ngaye Fongola matoi oka lisolo Mwana londe mama Gisnovit Ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso Yo muto bete ya batampo Esala 15 à 20 ans esilaka te Mwana Londres alobi solution ezwami Somba kaka Gisnovit Pakola na nzoto na yo Na ismen ya bamba Nzoto kokoma leke Poete Mwete balapa solution ezwami pona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24
025 437 Balapa. Confiance et fidélité na nouvelle tendance. Merci beaucoup ya koyebete boza ebele pour na fidélité pe na confiance au bopesa biso na nouvelle tendance. Tato de botondi ya koyebete boza ebele liboso batando ike na bino pona kolanda émission na bino awa na nouvelle tendance elongo na Judith Ndomba la grande Judith de la presse congolaise. Bo s'abonner ebele et awande to pesa rabino ba information vraie et honnête. Tozalaka awa pona ko créer les bino ba information te mais tozalaka awa pona ko luka ba information koya ko solo lango na ba population ko solo lango pe na bino yango nande makasi na biso awa na nouvelle tendance. Merci beaucoup à Janice Tantsungam pour tout mon ami tout. Merci beaucoup à toi ya Janice sponsor officiel ya nouvelle tendance. Merci beaucoup à Joshongani Motomoko bien moninga ya Dondombe les parrains depuis France et merci beaucoup à Matou idole depuis Suède. Merci beaucoup à Maître Lola de Bruxelles. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas ya kopesa merci et pas il y a Martin Songolo et papa na Christian, papa na Chris et papa na François et papa na Brian Yaya na Steve. Merci beaucoup à toi wana famille Nangai. Merci beaucoup à mon vieux Bosco Kasobia, mobali ya maman Nono depuis Londres, maman Nono Yaya ya Claudine Boto les nana nous la grande famille ya vieux Bosco na Londres. Merci beaucoup. Ya koyebete boza ebele liboso batando ikena bino. Bon anniversaire à évangéliste Depo Bikina oyo azape na mboka France azako souhaiter azako fêter anniversaire na ye. Bon anniversaire à toi évangéliste ya solo. Merci beaucoup Andiko Balandi tozoko bana bino lelo toko yamba moko po na bino alekaka déjà na émission na biso. Nous allons parler avec ye et par rapport il y a virus coronavirus au dans la République démocratique du Congo. Tozo beta c'était par rapport ya maladie oyo koyebisa ba population. Il faut que sorola maboko, il faut que zesika bato baza ebete protéger mu pepe ya bato mususu eko tayote accord zala bien et ko zala malamu mingi na yende to kameka pe betene lisolo par rapport au coronavirus oyo dans la République démocratique du Congo na ngambo na bango et baza komona yango ndenge nini mbote papa. Mote ndeko mama journaliste Ndomas Bonio Kimia. Coronavirus c'est ça dans la République démocratique du Congo. Tozoma basala nzambe nde bazo sangana baza ko bunda po ete maladie oyo elongwa na mboka na biso ezuya biso tango molaite et bon na ngambo na bino ba chef coutumier bosali ndolengeni matondo mingi na kopesa biso maloba pambate bazo répéter chaque fois na loba ke coronavirus ezali malade o eza spiritualité eza scientifique eza bato bakolisi mayele bazobunda bitumba mayele ya connaissance mboka oyo na mboka oyo. Alors so ba chef coutumier na ba pasteur basangana po basambela pour maladie o bon pona bango c'est bon mais na sali critique te dans l'équipe bato mayele te mais pona ngai eza malade o eza spiritualité eza scientifique. Alors ce que faut sangisa bato mayele sur le plan médecine là sur le plan scientifique tout le moyen tout ça la poto contraire na pesa toujours plan stratégie ni tout ça que coronavirus ezo ba tout tie ekosila tie pandémie épidémie ekosila méthode numéro ça là première méthode ezali ko bloquer frontière 9 frontières ya Congo à partir de contrôle ekoya passoire ekozate laisser passer ekozate donc ils ont maladie ils insister ils ont maladie réalité ils ont réel ils ont normal. Alors il faut que luka ko kolisa mayele tous on sérieux pas luka méthode numéro ça là que économie en mboka crise et frapper population te peuple congolais te basa ba frontière ya bakati neti biloko ekuti Équateur ekuti Mandaka ekuti Kikwiti bandundu ba Congo ekota elesa peuple baza kati capitale Kinshasa mais tout autour aux frontières na biso bakangango ba laisser passer za te bato ba ko libanda ba kota te onde bango ko za malade mais ba o déjà basalaki baza malade baluka moyen et ko trouver bango pour ko luka ko sisa malade yana mais OK to samela to prier pour la maladie. Non. Oh, tout ça, mais la tendance ni passer basangani babite tout ça, mais parce que maladie, oh, bazomona ngo eza clarté. Ah, na mboka na kasa biso tout ça, mais pourquoi? Ce qui n'a pas basambela. Pour la nini nzambe, alakisaki bango teke na 2020 to na nebo na époque boye maladie boye koya.
aucun pasteur congolais a fait sa prophétie que dans 2020 maladie boyekuya to épidémie boy bango to nzamba si point de bango soki esengi basambela pour la nini nzamba tiki maladie zo bato nde to mona théâtre oyo ezaka na kati ya bible balobi asali adana makambo ezalaka na kati ya bible to théâtre ezala na kati ya bible te ezaka comédie nzamba asali adana f atie mbuma na jardin d'Eden mbumana oyo akolia mbumana nde bakokufa mais yo nzambe okeli connaisse otiki bana mike otieli bango chez la trappe c'est que Dieu il était au courant que ndenge asali adana f bakolia mbumana to il n'était pas au courant moi te kiza moi un peu de distraction moi ma blague ba théâtre osali adana f mitakala so baza mitakala se baza ba miki alors ba miki ba osakana otieli bango poison wana. Est-ce que Nzamba est un jour alors, si Dieu était au courant, c'est que ça va gêner. Alors, coronavirus, Nzamba est au courant. Pour nous commencer surtout, te supplier, te prier. Alors, si tu prier, c'est que tu as bien une punition. Tu sais que Nzamba, Nimbisa Bisso, le maladie, Batela Bisso. Ah, là je suis d'accord. C'est que tu as comme reconnaissant que ça punition, Nzamba est battu. Mais si le père scientifique, et c'est une prière. Oh, combien de Kimang, combien de Bakoko, combien de Jésus, non. Il faut que ça m'aille, que le Cameroun est au contraire. Maïle on to kolisa mondel nini yebisa biso na lelo to yeba na maïle yozo dukela biso to kolisa poto contre maladie o maïle on to kolisa ngolo lengeni. Premier maïle la solution toujours. Ba bloquer ba frontière. La solution ka ba rimer pe on na yebike. Tout autour ba tout ba un concert à Fali. On va côté qui na Congo à Kinshasa, baza maladie là. Tout autour bateau va ça va voyage na président République Fati de bakena Italie Vatican koluka Trump baza na bokonoana alors on baza nango déjà koluka moyo ko traiter bango tu sais que kunda bango kufa c'est normal mais que to prier pour la maladie physique moi je crois pas ce qui est scientifique et ça m'a élé aussi baluka moyen nini de ko ba te muto za maladie to ko sandeni alors tant ebola yaki to samba ki pona ebola te boga pona coronavirus te mais ebola takaki monde te ndenge lelo maladie etake monde bomi batu na Italie bomi batu na France bomi batu na États-Unis ozomona te que d'autres pas to koko sambela pe nzambi po ata yo ke la biso ma eko ma ana Congo te kufa lokwa bango to beta masola coronavirus ya Afrique ya Congo to beta masola coronavirus ya Europe to lobela presque partout. OK t'as pas réponse lelo tout ça troisième jour mercredi na calendrier va pas il y a gréco-romain. C'est que sur le Talibien, 2020, 4 mois, 80 000 morts. Maintenant qu'on revient sur le moment. C'est que, dans le nombre de bateaux, si je suis depuis 80 000 morts dans l'Est, où la guerre, tout ça analyse, tout le monde que le nombre de gens qui quitté. Il faut miner les Bakoufa, surtout l'Espagne, participer à la Portugal. Na vente ya côté kaba noir vers l'Amérique. Alors France, yem tazali en tête ya côté kaba armement ba arme que ba noir ba bomana. Na kise France toujours na kisakaye. Pour que na poto tetina kufa. Na longwa déjà makanisi penzambe a longwa liste na comme na liste bato aux États-Unis, France, Europe, na zarati. France hier a participé à la guerre ya Rwanda. Ba tout na août 5 000 morts. 8 000 morts. Barbo, Lissouba, 5 000 morts. Sassou, na Lissouba, Ouattara, na Barbo, Thomas Sankara, na Blaise Compaoré. Alors, mort wana, Kadhafi, na Sarkozy. Nombre de morts wana, ekoki na mute. Pona ngana osinga, na tata mokeli. Après, ça l'issue sous mindele mayele. Basala l'issue sous poison, coronavirus oyo, pas bon mana. Pour les Chinois, il faut passer la revanche. Il faut frapper les États-Unis. Pour la minute, les États-Unis ont aussi une aide dans la Chine. France a aussi une aide dans la Chine. Italie a aussi l'Union européenne et son aidé. Tandis que nous avons cette idée que l'Union européenne est fondée. Et ça, l'Italie. Alors, l'Union européenne a aucun devoir séparation, division au Cabana. Angleterre s'est retirée à 1000 longola dans l'Union européenne. Tandis que l'Union fait la force. Maladie, oyo, non est bomité. Tata mokela ko pesa bango makasi pe mayele. Ya ko sa sur ma virus, ma poison. Oyo ki bomba bango na bango, bako kufa.
Pour la 80 000 morts, ils ont tué. Faut pas couper. Mais vous allez comme dans Mindele, vous allez comme dans les États-Unis, vous allez comme dans France. États-Unis, ils vont penser na pour la ligne. Parce que nouveau monde. Continent là, ils vont qui basa quitter. Bah il n'est quoi. Alors, bah outil na Asie, basa na Israël. Bah comme ça, Union européenne, 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, sur l'hôtel Union européenne, basa na 12 étoiles. Sur l'hôtel Israël, basa na 12 tribus d'Israël. Sur l'hôtel Jésus-Christ de Nazareth, basa na 12 disciples. Ça veut dire bango ba osala signe bête. Tant que monde a installé capitale à Jérusalem, capitale d'Israël à Jérusalem. Nous on a qui bitumé au salima la Bible. On va recours ça. Apocalypse na bango otobengi Ismaël na Isaac. Ismaël a fondé l'islam. Né Isaac il y a le christianisme. Je suis le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors au moment où Trump il y a sa bête. Trump il y a son élection. Trump il a pour Azana Mbongo. Il y a sa orgueil. King Jong, président Corée, Aza orgueilleux, il a beaucoup plus de publicité. Trump a une publicité. Alors, il y a un casse de mango. Tant que il a accompli la 3e guerre mondiale. Chine a attaqué les États-Unis. Corée a attaqué les États-Unis. Alors, Iran a attaqué la Palestine pour les Israélites, pour les Palestiniens. Nous avons la Bible et le Coran. Alors, qu'est-ce qu'on fait la 3e guerre mondiale? Pour voir que l'on est en Europe et pas l'homme blanc et que n'est pas les Chinois. Nous avons une question. Les Camerounais sont en Mindele. Les Camerounais sont en haine, sont racistes contre l'homme blanc. Pour y avoir la Bible, Yahweh est raciste. Alors, en Israël, je suis le Dieu jaloux. Salomon, il ne faut pas se mêler avec d'autres races. Salomon, il y a un noir ou un éthiopien, la reine de Saba. Domoni, Mindele ba kiko luka richesse, ba ye kolanda signe yambushi, Diego Kawa Stalin, ba ko découvrir Afrique. L'homme noir a mis Mindele, mais Mindele a son l'homme noir, Mabe, Abomi. Akati Moutou, Atomi, Bakati Bassi Mabele, Bakati Bassex Mibali, Léopold D, assassin criminel, Lucifer, Abomi, Noir rebelle, Babouaki dans l'océan, Mamemi Bamona en Amérique, Basali Bam colonisation, esclavagisme, Yamoni race métissage et Kobotama, et Bandina, Agar, na Abraham, Abraham Abot Nagar, Baboti Ismaël, Abraham Abot Sarah, Babot Isaac, Yamoni métissage à Botami, Yamoni Noir américain, afro-américain. Les jours que les Noirs vont prendre conscience que Baouti na Adan FT, Baouti na Afrique, berceau d'humanité, les jours fin pérenne, il y a beaucoup de monde. Pour interpréter ma mission, bateau tout bazolanda, en anglais, dans la langue surtout, pour atteindre toute couche de la race surtout. Mundela dit que l'homme noir se relève. Et si Mundela m'a laissé Sili, Babomi, Batumbi, Thomas Sakara, bon frère Nangate, Thomas Sakara, Ndekonangate, Thomas Sakara, Congolais. Pour la ligne défendre Liwa Thomas Sakara. Tandis que Baboma Lumumba, il y a une réincarnation, il y a famille à Lumumba, mais il y a esprit à Lumumba. Parce que nous avons Coco. Coco est allé moutou, Azalaki, Ami Zalaki. N'a que ça la rappel, n'a que ça éveille à conscience. N'a pas noir, pas à distraiter. Et tout, na Drogba. Balobi boké par ma vaccin. Quand on dit vaccin, bango baza qui dit ba dans un moutali bosso na chef spirituel so papa kosu to bané de ko peksa ba vaccin à chaque fois noir aso so vaccin l'homme blanc aso détruire ba to basali sida Mindele fièvre rougeole Mindele fièvre jaune Mindele guerre ya Libye à Kadhafi Mindele bituma sasuna li suba la Brazza Mindele mutabomi Thomas Sakara yango ka nde yo lingela bango te alors c'est ça le problème. Si on a yo olingi parce que yo le bi ke ba kufa so ba kufa mais ba ke ça ba tumsubi ba so kufa na France bande ko na biso bande ko tumsubi ba so kufa na États-Unis parce que to yo zo lo ba te ba kufa ka so mo te ke na ba o biso moko pe ba so kufa fumu kimbanga lobaki ba noir misusu bana na bino ba ko kende Europe ba ko zonga te misusu ba ko zonga na cimetière te ba ko tika la kuna ba kundi bango ebembe ya Congolais to mutu mwindu e futaka taxe na mabele wana tandis que bakenda poto pour la crise pour la nzala
tant tokomi na bokonzi ya Fati ake kobenga bango tout bozonga ba diaspora ba combattant bokecha telemi muta liboso a menacé concert à Fati ya Fali tandis que ba bazo benga bango bozonga bazo boya le long des frontières ba kangi na pesa prophétie ba kanga ba école ba kanga ba église na même temps mokile ko s'arrêter monde ko suka maila munde ko sila soki nazali ko boya mundele par rapport ya ba crime ya ba assassinat autant de nombres sali le long munde la pesi l'homme noir échec, retard, totangi ba classe to se retrouver te, ba kotanga la poto va se retrouver te. Ce qui bazo ko fona poto ba noir na so sepela. Eza pona manque ya connaissance, manque ya prophétie. Ba ebi histoire te. Yango moni mutu mwindu, ce qui nazo ko senga liwa ebeta mindele, ebeta pi ba noir. Ezali faute na ngate plan nini. Ba kendaka pona okima poto pona passe. Mais mindele ba okima poto, mokile ko ningana. Nzale okota mokili mobimba. Passe okota na poto, crise okota na poto, maye ko bunga na monde. Mindele ba ko koluka kimia mindele tanke bazozongisa bikeko na biso te bikekoni ba mindele bazana ngo oya biso chaque musée ya ba européens occidentaux bazana bikeko na biso na Vatican na musée na bango bikeko na biso ezali na Belgique bikeko na biso ezali na Angleterre bikeko na biso ezali soki mundele atiki azongisi bikeko na biso te ayebaka ete frappe et qu'on continue épidémie bakozwa manque ya connaissance bakoma la capacité ya kosala poison oyo ezoboma bango na bango normalement poison ya virus ya coronavirus ezaki poison oyo vaccin oyo épidémie il fallait frapper ba africain mais mulom blanc comprendre et que tomber na Chine eza manque ya connaissance bakoboma na bango Chine kowela la Congo États-Unis kowela la Congo Europe kowela la Congo ti bozomona minde bazobomana po bayebi basini ke to comme la terre problème climatique chaleur koya moule kobunga ba glace ko na ba Australie quelques pays Australie ko disparaître maintenant tout ça en 2020 ala zo pesa ba signe 2021 séparation entre biso na mundele mindele ba kokima poto batu ba kokima poto ba vole kozala te États-Unis pekisi ba vole na niveau ya Amérique ba ko pekisa ba vole tant malile kozala makasi ba glace ko kanga ba aéroport mindele ba kokota na crise maye kobunga na mokili maye kotika na Congo première richesse au tout ça en Afrique pe na Congo eza mabele tozo bunda bituma mabele ba chinois bazo wele la Congo ba mindele bazo wele la Congo tozo sala guerre contre ba koko ya ba oyo ba coloniser ki biso comme petit frère petit moi muke Emmanuel Macron jamais ko kip ko pesa ordre ba tata mikolo ko président africain bozo ba ordre ba injonction ya mwana muke loko la PD moko ba botate président mais auto fingaza président en France quand même ezali arme oyo nazobeta pe misakanda mutu soteli na Dragon Ball Z ezala esprit moko ezalaki wana na dessin animé wana songo bunda na po mise connaissance na ye pesa kanda alors po mundela perdre faut ko bousculer ko ningisa ke tanabi Emmanuel Macron petit maman comme nous va na France basu courage au bout de Emmanuel Macron mais type ça bon a vous appelé Pierre Kerate kabla tindi te est-ce que yé te ezanza mtelo bise so ke poto ko soma kambo te eza ba noir oyo balinga mindele te eza mindele o balinga ba noir te libataza so so zali mais baza ba nyama eza ba différence ngando azali museleketa azali mundele azande ko ngate jamais ko zo makila nga ba pesa mundele jamais ko zo makila puku ba pesa ngai pourquoi ça makila mundele pas ça makila mais mundele azande ko ngai te mundele lobby to sali race inférieure to sa race microbe nous les noirs nous sommes nerveux mindele parce que Dieu nous a donné tout le créateur le tout puissant éternel alors mundele ça na kanda cuivre or diamant pétrole njete nyonso base na ngoza awa matière ça sachet na boyiti na Italie zali mais base ya nyonso eza awa ya mo bo meka da fi pour na pétrole eza na Mwanda pétrole eza na Angola pétrole eza awa na Libye pe pétrole ezali na Iran Irak pétrole eza mais richesse eza na Afrique donc moni mundele aza contenté contre tata mokeli contre Nzambe tout ça na 4 divinités 4 les ancêtres bawa batera biso toza na Mwamba toza na Yahweh toza na Allah toza na Bouddha ba chinois baza oya bango soki tozongeli bokoko toboyi bilema bindele te mituka te tozongeli bokoko eza nini tradition culture langue olongoli kombo ya Judith otie kombo na Ndomas olongoli kombo ya Francine otie kombo ya Ngoyi
olongo kombo ya Patrice Emery Lumumba otie kombo ya Lumumba alors que tozongeli nde c'est ça bokoko mutu mwina okoma capacité ya koinventer yango moni mokili tokosa permutation tout na bango elongwe et qu'est-ce qu'on vers l'Afrique l'homme blanc aza au courant que bokondizo longo na Amérique na Europe et pas mundele zo na pas mutu mwindu mindele bakwa ko fuka na biso en 2020 2021 et ko raté te na banda ko pesa profession depuis 2009 pasine tuna lobaki et ko ksama Masini olobaki ke bo mona na Congo ba kanga ba école ata moko ba kanga ba église lelo Jésus force sili Oh, Jésus force ici là. oh bakangi Jésus kati alléluia nani mokonzi Félix Tshisekedi Fati Beton est-ce que vous savez que sous makelele okota Mais bakangi ngo papa malade oh balobi ke to sangana raté place bato baza ba 20 bakangi église pour la liberté papa. boyi na ngati na contre christianisme na Norvège ba fête la fête de Satan pape yemoko akimi Vatican akimi Italie akeye en Argentine. En Argentine, l'homme blanc, il est au courant, mais l'homme noir, il n'est pas au courant. Les blancs, on va s'avertir. Qui est rapide en Afrique, trop beau, ça va chinois, minde, parce que paradis terrestre, c'est ça. Paradis, ça raté. Ça va chinois. Oui, oui, oui. On est ça chinois. On est chinoise. On est minde, on est chinois, on est pas sopemete. Mais il y a bobo, ça va. Ba noir ba ba soifé ya bota bango complexé ba bota ba chinois ba bota mindele mais ngai na mona ba sai so ngulu otila kata ndako na likaku ni ko tela likaku manga opanja biloko mais ngulu ngulu cochon so bisi mindele cochon au fâché mindele anyate ba tuma drapeau États-Unis mindele anyate ba tuma Bible na passe na Bible na kanga Bible singa na benda kango ba blanc ba za courant ba za ba image na ngai c'est-à-dire Bible ezali mukanda ba scro Bible ezali mukanda ba colonisateur Noé a existé bato na ye ezalate fin du monde on tama bomba mukila mai mobumba akosi parce que okapi akufate okapi na bato na kotate okapi za na est muntike hein donc le bapon na yo ndenge bakangi ba église boza osepeli quand même. Qu'est-ce bakangi Jésus-Christ 4 ce que Jésus-Christ a anguya asili sa coronavirus la personne Jésus-Christ avertissement avant to koma fin à 4e mois avril Jésus asili sa coronavirus akoraté ata ba prière ba pasteur ba se ba prière ata ba baluki na mabele Jésus au moins de passer wale sandenga baluka mabele yo to mo te na ah olobi moi mukasaka nene osakana Néo Balokabongo, ma filmé. Les jours coronavirus aussi là. À la TV, l'ensemble n'a été. Et ça, c'est ce qu'on appelle une philosophie. Azama casse la philosophie, Azama casse le quoi trompe la publicité, à faire un bon manger. Tant que pasteur a passé mon voiture, quête. Elle dit que Batboye belé poni akabaka, pasteur nakabaka. Mon tuteur a prié poni, à te image à mawa. N'a kabaka, les kabate belé, mais n'a rien. Et moi, son avis, on n'y sa monde. Na le kinga kaba est-ce que Balme kaba na intérêt et bengi musicien congolais a binisi bat mitakala a sa publicité Bralima ça na mbongo belé masanga te kama mais chaque chose sa publicité bakangi Bralima ba okana fati bakangi masanga batu nyoso ba menaka masanga balinga via l'olende orgueil bakena matanga comme il accepte lamba na bango bana kanda fati ba ko ina ko le quand même Kabila bakena politique te mais na ça na coronavirus c'est au mobwe et ça bien makasi poni oh et le kaso boma bate ko tina mboka no awa wa ko mpoko boma ala mboka no lo ba ke coronavirus c'est ça bien si coronavirus c'est aussi là on aura jamais la kofi la comme en 2021 tant qu'on ben du chef coutumier voyant prophète nana na mona musika na sa comédie ça comédie mais dans une bongo songo za bongo za la escroc songo za bongo za muibi songo za bongo za la ventirer la plupart des comédiens bala bongo hein autant on commote pe ba zo péter. Moi, je suis un comédien avanti, théâtre, bêtise. Oui, je ma bêtise, je ma bousoba. Vraiment, je suis publicité, je suis publicité minée. Mais tellement, je suis sérieux. Je suis tout à personne au Congo. Je suis confessé. Bon, moi, je suis un sorcier. Je suis un pessimiste, tout le monde a bloqué la terre. Et qui c'était un degré à Maël. Oh, esprit à Bakoko, esprit à ancêtre. Oui, travail qui na Moïse. Oui, pesa qui Maël. Des molis, mon les utilisé ngai. Moni me pesa qui mangu. Force ya koyebisa mundele kimbanga loba makambo nyonso tokende vers 3e guerre mondiale. Je suis franchement sérieux. Bakenda ba poto bakoma ba femme de vitre bakenda ba poto cop nezanini
so boti na mobali akabona mobali basi be na poto amona mwasi ma poto bana 4 bana 5 mais bana na tata po soki aboti na bokaboni mbongo no kata kuna musala papesa kai ne business omona za Brésil wana otake basa poto alors nga senga va mda poto mbongo te o sunga ngai naza diale lote o te nga za teti bato binga bien nga so ngwe ka orgueil ki teti na ngai na koma mbongo ebele so me sa l'église na bible fort na côté au verset mobwe et pesi na souci pour so kabela ngai na ko sala ba plein na ko kwesa mutu na zika micro na teyo na tsenze mamawa kobungisa telikia kondima nanga tango mawa na pesi wa pasa Congo ah ouais babi banjembo ouais j'étais ancien pasteur évangéliste. Je prêchais Christ comme sauveur Seigneur. Na bakati na saki diba. Tant on comprend que Jésus a copa mindele. Bato na Jésus a mindele. Na mona Jésus a mbo copa petit mobwe. Jésus Christ de Nazareth yo. Et si ko zali na likolo kuna kanga journée zate. Si ko okela likolo, oko tonga so ndako. Bon, ndako pe tonga pe sima silu ezaka. Bano kenda ko va venir se payer. Na habité, bon on comprendre. Matthieu 24 lobby avant Christ ya et qu'on s'en a passé, qu'on les capables de passer tout. Bon, là, on a comité. Pour lire bien, il faut s'en marque diabète. Marque diabète, c'est un ennemi. Sauf comme il bosse en alimentation, porte fou, même la maquille là. Et ça, si. On a encore ce moyen de là. Pour qu'il y ait une alimentation, au sommet là, mon ego on peut sa raison, mon ego a symptômes. Comme si il y avait coronavirus. Alors, si il y a un mongo, un dollar, comme un système à carte. Préparer carte ya mbongo otie mbongo pour l'alimentation aux biloko mais au pesa mbongo te mbongo comme na chombo Airtelman Tigo Orange Man ça dit mbongo bunga pose mbongo faut en matricule so mbongo te faut comment mandia ça veut dire faut se soumettre à la science au kit quand on dit ministère c'est en français science c'est en français alors science na ministère c'est la même chose et ça en français va faire varier en haut ministère et ça maïle science et ça maïle alors bah diriger mon la science occulte alors ce qu'on malheur va congolais bah tieli que ce que la longue présent soit yembo ke bongi et ça on soit que la longue mboke bongate que la longue bolera passe veut dire muta tia pe ça unité et ça nations unité et ça honnêteté et ça médecins sans frontières ce sont des êtres humains comme nous muta tia pe ça biso oyo tozotalela bakoko bapesa basine baprophétie mundele anga peso vaccin ye moko na Italie baokufa na Espagne basili na France lokwa bakizengi na États-Unis bazokufa Trump comme sérieux alors ce qu'on bapeso vaccin toza bakizengi te vaccin ne pesaka ba maladie. Qu'est-ce que signifie vaccin? Obo ya vaccin ça veut dire que pour le vaccin to zongo te moi nanga soka botami okopesa vaccin te vaccin te fera connaissance à mon cerveau et ça microbe oyo babengi virus babengi vaccin dans la maladie microbe bako injecteur bapesi microbe au cas maladie ezoya na mboka tant que kuti microbe bapesi vaccin et l'équipe makasi ne combattre après 10 ans 20 ans 40 ans ne microbe na ko se manifester muto saki vaccin wana il faut assurer un antidote ou contrer microbe wana yango moni coronavirus eza microbe eza maladie tant ezoya ba peso vaccin ba peso microbe nda bengi vaccin microbe na combattre force ya maladie oyo ko ezoya nda après microbe ko mona mutu akoli abumba akomi na mbongo na se mutawa beneti no me vimbi po nini symptômes à cause ya ba vaccin wana c'est ça le problème l'homme noir au botami aussi vaccin moi ça téléphone yate au ça mutu kete mundela comme ko njambe mundela comme supérieur non mundela za mutu na za mutu batu ba mana ko sala biloko liboso ce sont des noirs des égyptiens africains des noirs égyptiens des égyptiens anciens non des égyptiens tous mona ba maghrébin te coronavirus et qui est Tunisie et qui est Libye et qui est Égypte on m'a déjà frappé ce sont pas des noirs pas vrai noir ça va métissage au baye koya ba na Palestine na Irak na Yémen ce sont pas des noirs ça va tout côté c'est mon cas mais un ministre de la santé andimi yango yo ko lobani papa non chef ya ba chef coutumier liboso et ça président public à la coopération ministre alors ce ministre andimi là qui bo continuer dans l'intérieur na mboka siko na kiko cause moi sur au contraire était ça obligé à accepter et ça le coûta et ça solo pour gouvernement a la capacité force à retirer mon côté alors président lobby coronavirus c'est ali confinement pas matin là était là contre nous là on a problème comme ba genre bateau mutu ça raté ba monasem oh monasem mutu ça raté
Kabada madame ici bato. Ba beti masasi bato masu 4 balles. Alors droit de l'homme roya oh Fati a comme wa Kabila comme bon bato. C'est toute une provocation. Yo obanga mwana semite. Moi muke. Mwana se mwana muke. Soko za boko koza kindoki. Netinga kindoki. Kindoki ngeza nako buma mutu minute. Nako lia mutu minute. Mais mwana se kindoki na obuma bana mura, ba FARDC, ba policier sko. Non, je comprends pas. Ce mwana se maza pouvoir ya so prendre dimaye. Aba nako buma wa chinois, ba français, ba belge. Nako appuyer to ko 5 kindoki biso mbale tout ça mystique. Yo sko kindoki no connaissance no obuma wa noir, policier, piaker, mwana mura a souffrir. C'est un noir. Soit ranki na Kabila, na Fati. Donc comme si sur un kill, on a un soldat. Alors on a couché mon assemi. Et ça, manger taxman mélangé na bokoko. Là c'est simple. Mais autant moi comme kimbango. So kindoki no lia ba tout te. Kindoka munde akolian de connecter. Kindoka mutu no lian de connaître. Et ça faut sorcellerie. Vrai so kindoka zali olia mutu o yazo contrer pendant peras mususu. Est-ce que yibondo za boko okolia pe ba mindele? Na olia butu boete. Na osanini na créer poison na bomie na créer arme chimique mo na bomi ndele na osala eloko eza omona physique. Mais pourquoi ça la monter? Mais ce qui a bomi ndele siko ndele na biso ndele na bomba ndenge nini glace moto désordre bitumba na zuma maboko na makofi na bête na mabele na mosaka tokotala biso mindele so bomona pasi o mindele c'est ça ko bomba ndele osala ngo na mikanda ba romain et les colonisateurs, et les Yuda, balobi, tout pouvoir est en monoko. Net nga besoin de succès. Dans les cas TV, comme contre Fatina Kabila. Amano boya bango. Ataba okanga obo mangai, donc musika mais dans un parti point ligne. Au fin à Fati. Mais son fin à Fati faut battre dans coin. O est Fati tala Fati boité. So ngo za succès wana fin à Fati. Ataba okanga bango yo. Ah ya fin à Fati. Ce qu'on net nga boye qui na ko ngateke na sabatu abokasi nga ba pouvoir ngate. Po pouvoir ngai monana esengi ke bakonza mboka batia mutu bayoka makambo azoloba nasengi mbongo te soki bozongi na bokoko nyonso tozomona pasi osila sans reconnaissance ya fumu kimbangu tokosouffrir de plus en plus kimbangu akoti 30 ans na prison babeti ye fimbu basopele ma ya mungwa banyokoli kimbangu tia kufi mpona kaka likambo ya Congo kimbangu akufi na Katanga Lumumba akufi na Katanga, Musée Kabila uti Katanga, Otabomi Kabila le père américain. Parce que la compte ya rendre na Congo, Belgique, Italie, États-Unis. Belgique, Italie, États-Unis. Tant que Mundelo tiki mutumundu kimete, bokoza mal à l'aise. Californie, Los Angeles, moto ekopela, mai ekodisa France, Australie ekodisparaître, Canada bato okima. Et tu es traité film Nigeria te dans sa comédie te la twanganga musute kindoki ya mutu mwindu boma mundele na kwapuyo so boma mutu mwindu je suis contre toi mon asem mon amke Kabila noir Thomas Sankara noir. Merci beaucoup Bandeko Balandi, merci beaucoup to comme na suka ya émission ya biso ya mokolo ya lelo. Merci beaucoup Bandeko Balandi biso. Mot de la fin na yo par rapport ya émission ya biso ya mokolo ya lelo olobi nini? Président public ya Congo akangana frontière baoki ya mindele mawate mindele baoye ebele baoki mapoto mai ekobunga na monde essence ekobunga mituka etambola sans essence bato batinda bakwis bavivre frais baosala te baza chômage baza confinement na ndako alors crise ekota na Congo bosala bilanga rapide mpo nzala ekoya mokili mobimba etele ya Congo soki Congo ebongi Afrique ebongi ntango Afrique ebonga pouvoir ezongi na Afrique makambo naloba suka yango eza 2021 so erate seke na faux voyant faux prophète pour chef coutumier c'est comme ça comédie bon matabo qui était 2021 mindele bakoye belé kosenga biso bolimis na internet na TV partout bolimis biso to bomama noir to créer sida to sala boye patati patata boye baké makamna lobby lelo te lobby moki me pesa raison que sans moki mang l'homme noir ko se retrouver te to kanga ba église Jésus kutu awate Jésus mona muke to kanga ba église so si na christianisme to na islam pour que c'était que nous maté dans toucher le christianisme so si na ko se charger na islam na ko se charger na islam.
Merci beaucoup, Bande Robolandi, sur la nouvelle tendance. Merci pour la confiance et fidélité. Oyo boza ngo na chaîne biso bo s'abonner et belé awande et pas tozo ba information pour na copé Sabino. Merci beaucoup ya kobeta boza ki belé ya kolanda émission mokolo lelo et longo la Judith Ndombas la grande de la presse congolaise. Merci beaucoup na bino et pas wapi bo pesa ki biso confiance ya kozana biso. Merci beaucoup na équipe technique Mombeza ki nangai. Merci beaucoup à Couleur Basele. Merci beaucoup à Gédéon Pandu. Merci beaucoup à Jordan. Merci beaucoup à Jordan Pandu, Gédéon. Merci beaucoup à vous. Et pourquoi pas n'abonner na biso nyonso. Il y a nouvelle tendance. Tout le monde na micro mizali koya. Restez branchés sur nouvelle tendance et portez-vous bien. Bye.